blague oyo ndimi ça salaki ngana éviter les blagues hein ngana éviter les blagues ngana éviter les ironie blague ndini ça la blague na morte les autres ont envie de ça blague on t'a couffé bat bazolela bazoka pas sur ça la blague oui tu as la blague mais pas à ce niveau parce que tu as l'autre la blague en celle on a angle nini angle wana siko to mobali c'est peut-être même pas c'est peut-être quoi beaucoup mina na territoire ah bon il fallait la brune pe à tour na eba ko tamona mibale et bi masiko to mobali wana zaki papa ya liboso même ta pesa ki la brune kanda à travers moi siko ya mibale lokola to la brune na mobali na bakaboni aboti mona mibale na Jani siko yepe na tour na ye après si ya Jani a déclaré ya Jani donc il y a un ndilo testo telemeli bien repesa mukanda te pour ça pesa mukanda azongela bamba bazele azongela ba chérie alors à coincer pour ça zaki moi malamu on va pour me Jani mukanda te et je peux donner ça de ma bébé abotenga mobali na yo avant qu'il faut tout ça moi na kufa yi mais o abotenga Jani asimbi bango c'est Jani na bimisi mama benye mama alors fallait pas à la maman malamu après ça papa mukanda makamusu ngaiza tata so bokabona bino bonga bozana bino bien dans le bon parce que mutazana facilité otambola ko musala so wazana mukanda ta otambola ndi ata badi ko sala démarche nga mbongo makangisa la pose ça mukanda o vivre ndi donc il a pas discipliné en moi pe na mutema makasi wana nga ndimité la buna roza mutema makasi mais il fait déjà mon NC kaza na mutema ya Lyon la bune tavana Jani utazo simba hii côté azo simba ta monika na téléphone bande monte so azo mutema na ngapi simukanda wana nyoso to bana 6-0 parce que avant yakinde poto abebe ke ya Jana bala yes ayebaki ina ya Jani na la bune mutangene poto bozoza Jani ya Jana va kilinda sikale ko bala mariage ozo penser il y a la bune na ke Jana bala déjà c'est bien abota na ke mwana conseil aux abonnés on va passer ça non ami tu es Jana ko fito pese conseil parce que ko vivre bien na mobali wana nga conseil na pesa continuer kana bizali lui makasi ya ba lui boye comme ça ça na pe mobali wana kwa ça na pe ka mobali pour ça ça na neti mobali wana ko ba kuta na poto mais Jana bandani awa na bizo pesa mbongo ole na ndako na bango ça na oui ça na Jani c'est que na mobali wana ça na facile et to na parce que puis conseil a bon on a changé té azaka bon azaka na motema makasi on a ça na mo pena ça on se bien ndi mi bali ba okima ndembe ba kima ba chapo ou comment quoi babi na poto mo ça tout là to azana mo bali olobi babi na poto mo ça tout là ndé merci énorme de vos retours que vous nous faites. Merci mingi parce que vous avez dit que ça la candidate au Kanaki. Vous avez dit sous ce belé, vous avez dit sous ce belé, tout ça a besoin d'un bino énorme, tout ça a besoin d'un bino na chaîne, tout ça a besoin d'un bino. Beaucoup de sa communauté, vous avez dit que ça la biso c'est ngana na lobami, ngana bino les arabes pas malamu. Et à chaque fois on fait un effort énorme ya roye bakul ki rabino bato bino bozali ko senga ba question bino botine de l'Arabie so on de te poser à bango bino na bango likolo plateau oh bino na na ye likolo ya plateau oh bino na na ye pene ya plateau pour plateau ya likolo to ba pene na 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 plateau bino na na ye na plateau moni ko donc vous comprenez kaka hein et déjà c'est commis bon nous tous ensemble alors on a eu ton microbite à moi ma solo au bino botindi ngana tuna na ye na pena ba mituna problème nanga ezaka on a 69 questions tu peux surtout continuer ni surtout to suka na ndia surtout suki bino bo kontaka na ndako première question deuxième question ti parce que suka to suki to continuer prochainement la émission mususu na ko pesa mbote maman epela na pesa mbote nga pe na pesa mbote condoléances nan merci pareillement merci beaucoup ya Jani na bisoni aussi ya Jani na bisoni ya Jani ya Congo ya Jani mondial tant au monde matanga ya Jani ndenge ezolegana ezolobela nini par rapport na yo moko en tant que artiste mais son nini nous moni mokile telemi pour na cause ya Jani yo le artiste lobini et ça ninga bien pe ça ninga fier
d'être artiste les choses parce que bato surtout batempo na motu moko en tout cas ça m'a fier na moi pena que ya Jani azokenda avec honneur na mona ekoya matanga boui na mona ngo lisusu tango vessance sa kufaka donc ngoma monde kongo mandai donc ndi na moni matanga Jani en tout cas merci beaucoup na ndenge bato nyonso ba se mobiliser pour na kopesa hommage na ya suka o bakotikala komona yesu. Est-ce que vous comptez la pièce au joueur à Jani? Il est belle pour jouer dans chaque shot 10 ans. Ok. C'est 10 ans que je tourne il va filmer. Comprendre. Côté OK, il y a 10 ans to côté na banzonzi donc va filmer belle. Non, so la question ngande na oyeba. C'est ce beau ça nikoto. C'est na beau ça na ba titre. Ni comme caractère ni oyeba qui rompa ya Jani. Quand vous allez à la pour aller plus de 10 ans. Caractère moko ya yo ba ke oh ce qui t'a oya Jani caractère ya Jani ya Jani zani ka bien ako sika pamba sika pamba ba blague ako sika pamba ta sika même pas Jani sika ta sika ndeni biso to na ba petit pani sika biso poani biso zanga na obéissance donc so zo to ça za passe pas sika ba gangela voilà donc ako sika vraiment il va pour la musala ndako sika so musazo kende bien te mais ka pa mabodon so bo sisi na bo vana bino bo vana pena bo beta na masolo bo ya to kende bien to kei voilà voilà qui na caractère ya mutu ya un bon homme voilà. Il y a un dirigeant na kati ya groupe Ngadi. Oui. Azara président ya bino pe? Azara président tant Ngadi da gine pour tout peut-être na mouvement. Après Azara après Ngadi da c'est donc la dirigeant dans 10 ans na surtout à dirigeant. Babi azara muninga makasi ya mokolo kozonga pona zepela tamwa moke. Tala na sali matanga oyo ezanga mowe. Asokona kole. Baba fa bani. Al Pacino kuta bino na groupe. Non, nga kutunde na kuta bango nyonso. OK. Nga na kuta na 2001. Comprendre déjà bon bazalaka donc nga na kuta na 2001. Nde to continuer na masua nde woni masua kabwani. Donc Al Pacino pe moi ve na kuta na mouvement mais ay moi azokende na na musique papa moi zawana donc. Obandela nde pe na ba répétition papa mba. Oui. Na pe na ba clip to sala na Al Pacino. OK. Oui. Ba ba baninga makasi na baninga makasi. Baninga ejena za baninga ebele na baninga bashege bana musuba mwana moka mobala otambusa sirage donc mwana na comme chaque jour fois ga netiche ata osesa tebi non vient na bana yazali bajanali bana efe na bashege mususu bakoyi ba bali pe baseba mariage donc baseba pichacha donc azaki vraiment dans tout le monde na biti ba bando linga mabe so balingi so balingi ko on te faut linga ti soko linga en tout cas faut linga soko mona ko linga te tika e bang sa baote ko linga ko pesa mobima e bang sa ngate u banga nde yoni bomi ya Jani ko linga makasi boyo peksa te ba linga ko e te faut linga neti nga linga chérie non makasi na wana ko te lo bizate bolinga na bino to kufa ngo peksa vous êtes linga na pok bolingo nzamba lobi bolinga bino na bino bolingo eza liwa te mabizaleli ya mabende so eza na kati ya bolingo nde liwe ko mais bolingo yango moko en tout cas eza bien bolinga kaka malgré ba risque non malgré ba risque non laisse okufi na bolingo eza bien kilo kufa na sans bolingo omona nzambe te ndenge akufi wana so mpona bolingo omona nzambe leso wana oui akufi bena bolingo bolingo bandeko motazangi bolingo akomona nzambe te bolingo eleki so mpona bolingo vraiment donc akomona nzambe po nzambe otala penaki te akufi mpona bolingo voilà sikoyo ovandi na Jani plus de 10 ans moi c'est Jani oyo bazana ayeba basi ya Jani mpo sa bango nyonso basheri na ye po mwasi na ye oye moko alobi mwasi yaka Sylvie Moliso le reste na bamama bana na ye basheri na ye bancadrement ndenge mo aloba ouais bancadrement nayeba bango tout et puis bango nyonso mpe nanga bazalaka nanga bien très très bien
na ya pe chez bino to vandi to solo mais mon amne pas ba encourager Johnny na non aza mobali te a mobali azuluka mwasi no vana e zo mbaluka mwasi no zana e peut-être en absence à Sylvie Maurice pas Sylvie Maurice akendaki azaki mwana azana mwa mke akendaki no mke te aya poko na mwa mke akendaki kotanga no tanga kotanga classe atika na sima ko tozo baka mobali atika na sima mwasi fotanga classe na niveau fo komena na sima ndio moni atika kota koluka akozana na mibali nyonso tu batanta kati baluka te nini ona omona bolingo kozala pona linga donc tu as bandaki ko sa ba relation so na wana Sylvie déjà azalaka déjà Sylvie non avant bango tout donc Sylvie bako ba na Tania na 20 ans non sérieux oui ole ba rappeler que zala bon na yaka ko kuta lisona na chic choc ba banana Jani ti Jani azo yo vanda kutuna kasavu na musala Jani ba na 16 ans OK vous comprenez abani musala 16 ans abani musala chic choc na 16 ans mwana moki OK nde batanga nyonso tu ba 20 ans ba 25 ans yobi kazi kutana na Sylvie Maurice mwana bato mwana bonne vie ba mena vie ti ndenge to komi lelo donc Sylvie akei ya Jani na sami te mazela nika Sylvie na tellement za mobali ko azobota na ye ko sala ba ni nango aboti te nango boti nyonso tu baka bana Jani kutani na kasi sokutana ya Jani bolingo ozimo moko na ide teke bokabona ye pesi bazotala yo soko pesi pena bolingo solo akovana nayo ozokompa mobali akabongo so moye mwasi oyo eza bizali mabe na fina azwi mwasi mwasi aza bizali mabe ali mobali akomi mabe mpo bizaleli ya basi nde eza mabe soki basi baza bizali malamu mobali okita mais balobaka ya Jani bino batashik boyeba ti alongo na ndako ya mwasi po akebala Sylvie bo accompagner pe bokenda pe fete te biso okenda te tovandi na pe kama na siège biso okenda okebala ebisa biso te ntango toyelobi nde toyoka akenda obala na alliance Jani moko okima kama minene botinga bi te naboli bino bokenda mpo so biso okendaki mamo libala engai bima mamo na télévision mama abenganga bi titi ndenge nini naoki ya Jani ya faya ki kobala aolela na telefone atiki ngai mama ya Jani kebala yo eza wapi nga ndako na yebi pete na vrai peke na yebaki te donc vie abombele ba petit na yebiki nabombele bino po so na bisa bino sango na banini wana non na busani ba nemere jumo ata OK avant voyager avant voyager nda asala ibala na ba elanda na kaka na voyage non elanda na te ils ont appelé moi temps ils ont appelé moi temps Sylvie pa ko bota il va bota moi na Jani bono ke pas Sylvie pas Sylvie moi biso bokete ndi voilà na nimete kana na nimete non tout net elle mettait ko ke pas Sylvie tende boke pas semeki na bino pas semeki bébé comment les ana bébé Sylvie comment les ana comment il t'a moi c'était mobile comment ni tu monnes sur TikTok si le bosso la normal bon tu vas prendre tout ce bébé ba amona na te yende veuve aza matanga yo ke kuna te na kendaki comme quoi liboso na kendaki na c'est normal kaza la nanu te mais siko aza kuna azalaki ayaki aleli abisingi mama nzela kida na ndako po akina kosenga nzela mosala asinga pe mwana nzela na école aya kofanda na matanga lelo mitu to bakuna Sylvie mutavani wana Sylvie mutavani ado bavandi bango nyonso baya mao non nayebi te so pe bamao baza mais oyo avandi pena de base eza ni Sylvie la Sylvie de base OK d'accord c'est que bien c'est que matanga ça va mais sikoyo nyonso sombutu mbutu mais avant kuna kenda bambutu mbutu nyonso ezobima tozonga nani est-ce que yo osepelaki te na blague oyo ndimosi asalaki ngana biteke eza blague ngana biteke eza blague ngana biza ironie blague ndini basala blague na morte biso bato za envie tosala blague moto akufi bato bazolela bazoka pasi yosala blague oui toza bato toblagaka mais pas à ce niveau parce que toza ozotala blague yango osala yango na angle nini angle wana sikoyo tokoloba nini tosepela ete même nga asepela ete vraiment oyo eza koseka moye
nayi ke mibali nyonso tu balingaka basi ya mobali moko te loba oza pede mais ata pede pe aza pa na besoin aza na mwasi ya Jani na msa lobi on parce que Jani alekisaki alekisa nde na bache bongo yeso alekisa boye ya ndimosa atika alekisa te tokatela mutu tumbu te tokojuge mutu te muna mutu akojuge me na nzambe na ye ndenge otambwisa vie na ye mais eloko asalaki nde asalaki bien te tanke yaya papa akokosali wa mais bakondamne famille ya Yaya Jani ndenge baye koréagir par rapport ya comportement ya papa ya ndimosi mais oui yata yo sepela te yo sepela nango jamais ata motutu c'est bato tu basepela so mutu atala mamu ya ndimosi asali motuko eza kobalisa tuka bino bata théâtre mais moto asalango ye moko atie miziki na ye abi bon na créer na nga na selo boye asali yango mais esali siko bien te fala asala yango na ndenge bien mpo aza na bafacilité nyonso kosala yango bandenge nyonso kosalela yango ana ndenge kosala mais na marque wana asalaki nde asali mabe akokosala yango te bakosala bapièce ya théâtre kasi ya Janifa ina la bonne pièce eza prompte pièce eza nango bien po tosala yango de façon moninga moko akufi mpe bosali pièce moko bolanse yango mpona kombo na ye etikala immortel. Mais famille ya vala yango te est-ce que boexplikaki bango clairement ce qui s'est passé te wana eza ndenge elele ya bamisien elaka fo bayemba biso toujours théâtre nani mpe asala bongo même pour lui tosalaka mpe pièce ya théâtre. Ok, voilà. Sikoyo pardon ya ndimosi bondimi yango quand même po tosenga pardon afukami mpenza aleli so moto asengi pardon koma mati so moninga asengi pardon fo olimbisa ye malgré kolimbisa moto eza kobosana likambo te TikTok image etikala libela alors biso tokolimbisa monde moma mpe bakoki kolimbisa mais na motema okoza omoni vieux bi anga mpe ngona okufa asangaka bo ozo comprendre donc soki moninga asengi pardon carrément fo kolimbisa ye po pardon libère. Le pardon libère, wana pardon libère. Makambo solo. Mais na tout na basi parmi basi oyebaka. Oyebaka pe la brune na partir le quoi moi c'est Jani. Oui. Oyebaka le quoi moi. Bando ke pe beaucoup. Non OK, ndako. Yo kenda na kina trop pe ça Jani. Moroto pour c'est na bon Jani. Ngapela na ba vite. Wana pe na vie nga. Bi baleki na ngai epela na zizi. baleki ya Jani azo bana chicho baleki na ngai azo zizi baleki na ngai donc nakenda na kozanga te nakenda peta ya Jani nakenda ma bande mo ante ko trahir ye bon ya bande tango ya za nda ko libala so ba kinga na kuna ta on eza mo amna ba wa libala donc ngana okini pa vie na ngai donc aye ba upa ngaza prompt mutazo kende ngana accompagner attention na bise zonga olinga te ko ba pekisaka moto azokende te moto aza alinga kende akei azonga kia zengi bando pekise aoyokelo te sika ebe nakende kaka naokende baba na bwini na gambela wana mama bango na bapetite sere na ye tomonana oyeba bizaleli ya bwini mpe nayeba bizaleli te na libanda bizaleli ezaka bien te na libanda tobombaka manzaka soki tokomi na kati nde Lionel abimi na manzaka na ye ti lelo boyoki ke ya Jani mukanda te tosala pelepele ya mwasi oyo boyebaki na ye banda kala epuis l'esprit oyo boyebelaki ya Jani avandika wana malgré tout sala malgré bambanda malgré makambo nyonso wana nini okokoloba ye moto fréquente ya Jani oyebi niveau basi babanda okufela ya Jani ti bakufela ye kaka tie mo ebomi tie mo akufeli bango bon kozanga mokanda na poto ya Jani asalaki tout effort na ye pourquoi azoki déjà mwasi abotisi ye pe déjà bana adeklare pe asali pe cop nyonso badeklare mwa liboso ya Jani moto abunda mpo mwana labuna aza mikanda ya Jani moto abunda mpo ata ndeko na ye ata masta na ye asalaki adeklare mwana wana oyo labuna abota na ye ya liboso po bapesa labuni mokanda non so de mwasi aboti na hôpital bapesa mokanda te na hôpital te il faut ça démarche démarche wana kosala wana siko motu moko fa déclarer mwana wana siko ya Jani azaki master na ye atia déclarer mwana po mokanda ya mwana wana ekopesa mama automatiquement mokanda po abotami na territoire wana ah bon siko fallait la brune pe na tour na ye bakota mwana mibale ebima sikoyo ke mobali wana azalaki papa ya liboso ye moto apesaki la brune mokanda à travers mwana
mwana sikoyo mibale lokola ke la brune na mobali na bakaboni aboti mwana mibale na ya Jani sikoyo ye mpe na tour na ye apesi ya Jani adéclaré ya Jani donc yango na ndile opesi totelemeli alobi akopesa ye mokanda te mpo soki apesi ye mokanda aozongela banzele aozongela basheri alors akoinse ye mpo soki azalaki mwana malamu akopima ya Jani mokanda te abotaki na mobali na ye avant ke potuna kisasa mwana akufa ye mais oyo abotuna Jani asimbi bango seke Jani ndabimisa ye mama abengi ye mama alors fallait pas azala mama malamu apesa papa mokanda makambo soki ngai ezala tata so bokabwa na bino bonga bozala na bino bien dans le bon parce que moto aza na facilité otambola kokende mosala so aza na mokanda ata otambola ndeni ata badi kosala démarche yango ya mbongo yango akangisaka mpo esala mokanda ovivre ndeni donc iloko apasi pene yango wana mpe na mawa kwa motema makasi wana ngai andimi te labwi na koza motema makasi wana mais effet déjà emonani seka aza pena na motema ya lion conseil oza bozana yango opesa eza te non amiti oyo ya Jani akufi topesa conseil pour ne pas kovivre bien na mobali wana nga conseil napesa continue kaka na bizalelo ya makasi ya balion boye comme ça asala yango mpe mobali wana wakosala mpe kaka mobali po so asala yango neti mobali wana bake kutana na poto mais Jani abandani awa Jani azopesa mbongo olia na ndako na bango so asala yango oui so asala yango na Jani seke na mwa mobali wana asala yango to ya facile parce que so pie conseil abongo wana changer te azaka bongo azaka na motema makasi wana sala ngo pena asala osu bien nde mibali ba okima mibali ba kima ba chapoa okoma kwa babina poto mwasi atula te azana ye mobali olobi babina poto mwasi atula nde bapoto ndeni mwasi nde mpese nde toyoki ti te mwasi atulaka babi azana ye mibali na ye bien basi batema na bavitre bazala mibali te baboya libala kasi kotula ti libala kotula ti po mibali bango ya te nde olingi nde vite fait aya vite fait mpo ozwa mbongo mais olingi kovanda ndaka libala te ona kotula ntango nzoto ekolemba po nzoto ekolembaka nzambe nanga tala Titanic tala Rose omona filme tala Rose ya 16 ans tala Rose ya lelo moroto kozomasia na roboni tala ka Rose nga kilo basu mingi nga solo bika o tala Rose seke biso tokoma na Rose tokolemba alors ntango olemba osasi kone osasi wana osala kaka balobi awa ke Junior Wendo aleki na émission moko bakutaki na elamba ya Jani na nzoto na montre ya Jani bakutanaka na fête moko esalaka makele po ntango labona bimisi ya Jani azwi elamba wana na montre wana apesi Junior Wendo na mystique afumi bakutaki na kati ya fête moko ya Jani reconnaître chemise na ye na montre na ye Junior Wendo batuni ye fe wana abi mwasi azalaki na ye femme passagère abi labona azalaki femme copine passagère na ye abingi bongo nakokotila biso kutu élément ngo tomona azalaki passagère na ye siko bilamba wana asemoli eye tellement cher mingi Jani ande mérité bilamba wana te azalaki na valeur ya montre wana na elamba wana te yo lokola mpeti ya Jani nabi komambo wana te otali yango te natali yango te tanga telefone moroto kosomasi na robon na asombelaki Jani après azwi yango Jani deja alataki ntango obimisi na ndako nde biloko wana etikali na ndako nde ezalaka obimi na ndako nde moso bosani mwa montre mwa chemise mwa bilamba moko sikoyo aye kotanga azwi mobali wana Junior Wendo ayebi ke mobo mwasi ozo apesi ete mobali ayoki fete mpo montre yango ezalaki montre moko ya cher quand même il faut l'admettre na bongo nde azwi apesi Junior alati ntango Junior alati akei na fête wana ebimisi makelele parce que ya Jani a retrouvé bilamba na ye nani na ye epai ya Junior Wendo et c'est comme ça que Junior Wendo ayebi ntango baposer question na émission alobi Jani fai mwasi na ye nani labona na ye copine na ye passagère mais copine passagère tambola la passager ozwi otiki goûter laissé quoi katola soif nga nde tano oloba na oki prison nzambe na nga oyo azali na mifia ya katola soif na ye la bouine azali katola soif na ye pendant kaka mwasi ya motu et puis biloko wana nani ameritaki yango te nzambe na nga na yeke so epoto malili wana esala bamibali mabe ya solo ebonga ye Petit Wendo ayebi la bouine na mwasi ya Jani ye mpe ayebi Jani
mais akomisi ekatula soif na ye seke mwana mwasi yango mpe Labwini aza na ye nzoto abongo sikoyo kasi te katula soif ti nde balobengo katula soif sikoyo yano libanga kebe babeti kebe babozi mai batiki mawa wa iswinga ya normal te mwasi soko akomi na niveau wana mosu ezalaka malédiction mosu ezalaka badémon omwana mwasi akozala bongo te mwana mwasi akoyoka mibali 4-5 te mwasi akozala mibali 4-5 jamais wana kata ndaka libala wana mobali oluka so nini eko mapasa ndenge yebelaki ya Janine ya ko mériter mon très cher. Oui, pour moi ça cher. Azana très cher. Mon très cher, remontre que tu scène na maboko mais yimo na za cher. Na micho to la babila mate to la ni motu en personne. Pour yimo mto so ba montre na ni to sa maman là. Mais je on a le bien peut-être Janine na mabile, il a dit semaine passée seulement. Avec Janine ko mériter ba montre on a biloko na te. Yenda zo mériter mo. Que ça a continuer. Babi ya le bien foot c'est bien masumba ta théâtre foot bien masumba bongo mabala ba tebeli na poto yango azoki la brune na sisi katula sof akesi ko pas moi ça José de Londres pas ce qu'on anda kokuna azona José de Londres moi c'est José de Londres akendi kaka akendi na comité akendi asisa basi nyonso azo bango vraiment esale bien esale moi yongi esale moi ifengonia bango ba mibali hein bango ba mibali baotika ete ana place obeta libako ana place obeta libako po azo ndima te osala ngo yo lobe osala mais bato pe bayoki baza voilà mutabomba maleke maele na place oloba vous mettre cette terre osala ngo kaka mais oso pesi dia position na bato bayebeli na basi ngo baza bandeli bakomo zabi wana osaka na biso ozo moko te otchaira ndako remplacer la place où je le donne saki yo aboti bana ya communiquer passager. C'est vos sentir, il est temps de passagers. De se décoller à l'avion pour le passager va kota. Ma trop, ma fort. C'est abongo na regretter na Labwini sur ma casse. Na regretter na ye. Moi ce que les autres la Labwini ou kin. Na on matin akokoma na bizali ya bongo mape makasi. Na on matin. Na on matin. La vidéo dit que il y a Yajani pas une bande mususu soi-disant yom kolo mwana o la vona zana ina zibi banda sona la veille ya mort na ye la vidéo ebimi bazo finga na Yajani fa ebina oli epina ola kisayo ile mwa bon le kwa le baki yango ko kisama la kisieti soko to chat mingi parce que so ibosona ilobi lelo mutakufi ba bakayo parce que okana ki okola kisayo la kiseni lelo okana ko sala na yango le sani ni donc peselo mo po azali na attention au peselo mo kati maman 20 pour akufa voilà mais ya longité a longité Labwini au salika bon ta oya sene jani ta ndenge ya jana kokuta bango ndeli pe akokuta Labwini po Labwini ana na makila soka azali ko bima na jani abima susu na petu wenu c'est kaza na makila donc otikati akobima donc ngako na yisa ke lukana ba vandam nyonso ba Mike ba vandam ka Jet Li po wande pena mibali ya kombo abima bima na bango asuka kana ba petit wendo te vraiment fort vraiment dans le mois de la femme fallait baser pas sa valeur valeur était bungi mois de la femme yo kana souci ngomga kama mwasi moko abomba mumba mwasi moko afinisi ba signos donc ça bien te quoi on sait pas ni le ba possibilité ba continuer dans la gestion ya makambo ya matanga ya Jani ba continuer quand je parle de bino donc groupe na bino groupe ngadia oui faut ba kotsa il faut ba ko jamais ko de chic so ba bino na organiser le mois ya munene te ndeni ba pesa bino responsabilité ba notre organiser le te na ba famille na biso na bango ba ka organiser biso et ba bino le ko eza public neti na l'état bo ba to moni ke neti matanga moko bo mais biso tozwaka matanga wana te tobi ke bango bato bazwaka matanga na bango yango basala bongo biso tozwi na matanga te mbali biso tozwa kufela alpaturo tozwa kufela papa moselu bayaki te biso mo tozwaka organisation matanga wana papa moselu aza na intérêt bongo soki makambo photo sala tosala contribution mbongo ni photo sala tosala oyo eza Jani
alors faut pas conception na kati organisation to yeba ndenge ezo dérouler to yeba position matanga ekendeni jamais bagolo na bino ba famille moto bocha bino papa baza kaka ba voisin basala non non ils arrêtent tout le monde papa sans souci akufa qui son nom repose un peu tout le monde organisation ya bana atanga ezali na bona malgré bino bokoya mais matanga eza ya bata sans souci tout le monde maman mindondo akufa tout le monde qui amu ezalaka bongo mais comment bakosa ngo to sala eloko munene te to sala ka muki batia biso kana organisation de bationa mais c'est bon moi ndela tia biso maman ba banduki to so batia biso to ngata ndo tourner ka ro oh buni maman pesa maman silika to ko silika te ba ngala nous continuer ba démarche te po tondo lo à chaque fois il nous ça bango bien donc fallait ka ba ça bundé ba sali po to marcher bien pour na yo petit ya Jani veuve ya Jani faille officielle yo bizana ah oui bité na ebité on a tout mon rotoko sommation na robo veuve kwa kufeli ya Jani oya Jani mo azali kolona avec ezali moi sina Sylvie Lecter alliance bike OK ouais honora a comme ça mobile na alliance na babi que Sylvie a vivre bonheur te vivre na mariage en côté ba ti alliance mobile ke ina vali na moi si muso abota na basi mususu ye ba tika na mona moko ndenge parce que ça que non ne na kei non ça no bien ngo ya biso na Afrika mingi so mobile voyage moi ça c'est la pas exact so donc Sylvie banda zilande ya Jani si je ose pas une alliance ça ose la tant aoki susu azonga ni susu na mao azonga ni susu na brine mais ça les sous bien te babi que ya banda David na mu susu 16 ans na zela ka ya Jani te 15 ans na zela ya Jani maza moi ça mutu cha ko va na be monte o bota mbungiti oh bavanda pe bongote alors ça banza musu parce que moni que non mobile na ozela asa mara musu tanga ko ya tukwa tona ba pete na biso to bon c'est na biso à condition de na bota na mobile musu c'est pour na batterie yango pas bota mobile musu c'est qui vous avez souscrit voilà bongonde bababi quelque part yepa mutabonisi ya Jani po soki ya kabona ni ya Jani de la bonne pesa ya Jani mukanda ah maman la bonne tavana Jani utazo simba yi koto azo simba ta monika na téléphone bande monte so azo motema na nga pesi mukanda wana nyoso to lobana 6-0 parce que avant ya kinde poto abe de ke ya Jani bala ki yes ayebaki no ya Jani na la bonne mutagende poto bozeza ya Jani ya Jani va ki nda sikala ko bala mariage ozo on pense que ya la bonne be ke Jani bala déjà c'est bon abe na ke mwana la bonne mwana c'est moi que existe avant ayi ko bonga batende mwana ya Jani pas Sylvie Moliso azali obota ya bana la bonne ya bana la bonne ya bana la bonne ndi bana suka donc si faut le dire to que la bonne nda botola ki Sylvie Mogisho moi abotola ki ete mobali ndi mutazali kotambola nzira na ye azotambola tanki mobali mais mwasi na ye o alata ki alliance bon kasi bato so za alliance na to bota mwande na basta mbe bota mwande moki ndi ka hotel mais tinga chakali baka na hotel ya wala ki tu alliance ekota hotel te ekota na musapte ekota na luketo lo ba fali bando la tso ba alliance na bo chérie non ngatu donc quand kuna na comment ça na serso na la tonka na luketo après un peu moroto ko zuma sena na bala ngona ebite no mata alliance en place ba la telate babala na kikala mingi te bakabwa babala na kikala mingi te bakabwa ni ka babala ngo babala na conscience te babala ka ba balinga OK ozo belisa mutu ba ndela na bala ni mwasi mususu akwa vivre vivre bonheur na mutu vivre calvaire ti akoti na mabele maintenant on va présenter la boule le quoi voyage faille na ambassade et déranger qui peut venir muke te bon faut ambassadeur ayoka ye zo ko bona minute oyo ye mutazali na clé ya kopesa Jani mukanda ye mutazali na jo sama kabnyos OK ye pa ko zala na lobi ke non na limite mobile na ngaki débat na ba loba balela mobile na awa balela papa bango awa vous comprenez et ça que corps payate vous comprenez tellement il faut qu'il y ait une pression bato la mona non faut pas libérer corps avec Jani et qui ba bi pas libérer corps nécessairement faut qu'il officiellement sur le dossier a déclaré à Jani place morte a déclaré était bon parce que quand la compte maman moi mais ben on peut aller dans un combat Jani moi za combat Jani te kuna ah ba comme on va là
okito otetela tika boye ochudi baba tetela na ebise na otuna ndeni ye pete ya jani bana komba batetete bana komba jani sa komona bana nyonso bana ba jani na kati komona okay donc mbutu ekoti likolo ya makambo ya komema la brune liboso ya ambassadeur ekaboli ba artiste oyo ya poto conseil okopesa bango bayokana ti bongo la brune akokabola bango suste po bayokana donc ils appellent ida mabete ils appellent ida malamu te donc bamemaki peut-être ambassadeur pa akokai kolobaki nana besoin na mona mwasi yango oyo zala kufila maboko na eza problème te est-ce que ambassadeur amoni asaleli apesa nzela papa babe elekaki elekaki aza mpe na mwana jani ya problème te tondima na wana mpo mwana azali azwa temps zali mpona akili kozwa temps mpo si akovaa na poto na ndimi te bakamarade bandeko ya jani baza na bandi kozongela ye bayaka koloba ne boni jani boni mwana mpo muna moto andokende libanga na ndenge mpe pazaleli oyo esimba ta esimba pe te comprendre soki ozwa ntango moke wana avant mobali wana ya koyiba yango mobali wana akosali mpe ya suka akobanga bi mwasi akobomanga ndenge aboma jani aza na batemps bien te ana batemps bien te ata na supermarché fa crachime ase couvrir atie lunette mpo anozaka moto aboma jani akofana ndako ocomprend ozala lese akotambola te bisika nyonso ozala efo aza makasi esprit dieu foza makasi donc bana poto bapanzana te basangana bacontinue nzela ensemble nde babongisaki mpona matanga ya hommage ya jani mpo mbila etelaka pa moto nyonso tobokamona mpo ani bozonga na bino bocontinue matanga bacontinue bango matanga oui gesatura mingambo kuna ezaka bacompréhension ya biso te est-ce que satura moto aproposaki la bwili yaka tokende biso tokende asi soki babengisaki ete satura moto aproposaki nde place tokama donc ezaka kendo bakende komona ambassadeur na biso po basolola makambo voilà mais idée na bino eza ndenge na organisation kokoma ya jani fai corps na ye tosala bino bato ya nini ya ngadios groupe ngadios boza na idée déjà ya ndenge bokanisa esalama oui tosaka idée moko biso tokanisa ensemble quoi tous ensemble tokanisa ensemble ezaki na encore so ekomi ndenge balobaki yango ekoya bale 29 kuna ekoma esukuna te ekoya mercredi donc bango baza na veye mokutu ekuna mercredi jeudi mercredi comme ça corps elongwe kuna jeudi ekoma kotoba 1h ya programme vendredi na 1h jeudi elongwe jeudi na butu mercredi mercredi na butu ekomi jeudi na 1h ekomi tozo corps totie la mort ya 51 déjà après parce que vous savez ce programme parce que ya ndenge bobimisa oui vous avez un programme déjà ti à suite le programme à suite c'est allé déjà parce que maman béni programme c'est sûr que tu es mort après musique na morgue tout ça au stade et comme c'est le côté jeudi comme ça samedi ou dimanche OK c'est le stade c'est le stade des martyrs et on doit bosser oui la carte c'était libanda libanda c'est dans le cas d'adi OK aussi kuna tous à la po espace koka po jami mo za ba fina 2025 le que la période d'ambula ya beta to cha batante alors bani na 2025 ya beta na stade donc ya beta na stade on moto singa apesa biso espace ya stade ministre ba lobe biso pena na ministre sport aso soka libanda wana to lela ye po akokisa ba semaine na yenu soza kina voilà oh là là désolé hein. Désolé vraiment 2024 atiki biso ali dan elike ka oya hein kala ina elike ba zoya oya ngokomi ya bo ba bishi kukulengele bo kitafuna tena famille kwani tukitaka ukitaka ukenda ba moko ti lelo wa mona binote tokende semaine ba kamera nyonso to mona binote semaine bino ba kamera to lingu bino filmer biso te kwani to sali suni to sali nino elo nyama biso to sali to sali nyama biso boli na biso na kamera biso to na kamera mina mutale na musali no bike na musali miso moko na bino kufi bozo ka bo sali yango pièce biso to lela ka kamera ka kamera mais na ba journaliste boleze soubiete boleze soubiete tokendaki na semaine wana matanga semaine ope lundi tokende OK lundi kuna matanga sifiso so insi tolala OK tolala na biso na tongo tozongi
Ah, après le quoi va tout ça zo ya ko va tout ça za mbonga transport comme kuna te. Voilà bo yambela bango na tchétchéri. OK. Tout ça mon akuna musika uti ba tournage na abiki non. Le mec la ninga na wala caméra na vérifier ça boza. O ya na haute. Yo tout to ki n'était pour na yo. Et dit to ya na ko so boye po boye ya kati. Bana bo yamba mo kima. Heureusement musika. Non. Ya musika te muto lingaka musika ezala tata voilà. Musika la te boto koma ine to koma pe to zongaki. Bon, que les personnes sont appelées. D'accord, maman, et puis là, moi, le basuka. Moi, conseil, il fait dans la bonne. Non, conseil, après ça a été. Non, conseil, peut-être. La bonne. A mérité conseil. A mérité félicitations. A salaka bongo, a salaka bongo ti. A salaka bongo. Et a salaka bongo ti aux olitomba na. Ah. Pour nous payer conseil, tu n'as pas conseil pas changer vie à vivre, on a pas si nous bien souviens. A continuer Nike. Pour salir déjà mon nez. Voilà, c'est qu'on a Nike. Voilà Nike. Si les gens ont mis qui me ça on pète. On sait non c'est ça, on a continué ça, on va persévérer. Oh, si on a confié hein. Ça Nicolas. Là on peut pas commisser sous passagère. Donc ma Leli. C'est quoi bon? Na Leli puis on a mon gars Yesu na Leli ma B. Même si vous voulez qu'il n'a pas changé. T'as changé tes, soit changer ma bé. Il fallait changer tant que Jania a bénéficié non. Oui. Les moyens de bénéficier non vous a soutenu. En tout cas, c'est bon. Akende beaucoup bravo Kendi Bosso. Ne recule pas madame, vas-y plus loin. Mike. Oui. Pardon. Non. Non, c'est qu'il y a eu le communication. Na lobi kaka courage na batu surtout bazo de la Jani. Bani ni bale belé ba na même cas que Jani. Et là on est quoi ça bon. Bon, na ko ça bango bamona. Bamona oui, Mili Jani, on peut baser prudence pour baser on est tout moins de basali Jani, comme qui n'a pas ça là on a. Pourquoi on a télémisi avertissement. A télémisi biso bangala to bakango so na loba. Tu vois kata on voit biso mobile ya télémisi bien ko basi ba comédien surtout. Le bango ba comédien basa da kengi na mibali na bango, la basi na bango. Et basi na bango ba mona oh basali na la brine so baza faible c'est bon ça on peut la bon quand même chose bon comme ça nous va passager or ba éviter que moi si ya mutu ya kombo a toujours tenté alors faut za makasi le kola na mona moi sa famille on a fait la makasi le kana na quelque faut za makasi non le baka basi ba artiste moi c'est mutu ya yebana a toujours tenté alors faut za le kola na ketchup femme fidèle, faut avoir la massivement pata, moi soit ndima la salité moi sur mobile donc aux attaques on se mobile moi ko linga pour na influence mobile na ondima donc akino ka pour la yi akino ko sakana on fait pas on la jamais na katanda ko na kota donc comme nous ka mutaba shida alors faut vous abasi vous amakasi vous abina yeli vous comprendre même na mbanda kali zama mapoto te ma mbanda kala c'est qui vous à la forte biso bandeko na biso ya mibali pe vous à la forte vous à toujours osangana boka bonate kwa matanga comme non ko kina suka ba oba ko la nsako ba otika ko ba ya pina kimia po bazonga na kimia biso pe toza na kimia tous les artistes baza na courage tous les congolais ont eu kufi acteur na yalinga azana courage azana maîtrise ko le po tension ezoboma soki oleli na ndenge ya makasi ya désordre tension ko ya ko zo le souci donc ni bomba les sous mais tout dans la calme biso tozana biso tozo le la ka Jani na Etchétchéri na Éthiopie avenue Popo Kabaka numéro 21 pas Mama Zozo. Voilà donc merci beaucoup na maman Pela pour na ba programme na ba détail na so biso merci na ba yene so bolandi biso ko bande banditi suka na zaki esengo ya représenter bien l'émission surtout ya yambela bino maman Pela il faut appeler ça moi bambote batu ba kande zalaka na pesi yaki maloba yendo tika na comprendre que non oloba na suma mukibu mo simana kozonga po oweli ko kata émission malgré moi il faut que uzala na samo tout que des titres na ton na to continuer biso pe on va dans tout là na so asi ya solo na tout ça ba mission tout ça pour na Jani tout ça pour la mutute donc bambote belé na ya Emile Kitete balobi ya Emile Kitete wanji jina biso moko mona kinaba bambote belé pas excellence je ko mulumba soso ya mboka balobi matembela simanda ko baleka kana mwa muke na mwa bimbala en tout cas ozana o pepele donc je ko mulumba soso mboka
Bambote be na livre 0 de Kingabwa, bambote be na les stars de Kingabwa, bambote be na MKD Bosengli Bokas, bambote be pa vinanga Adrisha motomètre Angwanzame. Beba izibe bana yebi kizana pona matanga. Bien dia dangadio zala fort. JP Mongo kunda. Ya JP Mongo. Ya JP Mongo ali beaucoup la JP Mongo ali. Il est en France, mko Belgique, mko France, mko Londres. Donc tala la mwana poto tongo. Et salon José Mampouya, balobi José Mampouya na Londres kuna Henriette Makela, Naomi Mampouya, ya José Mampouya tiki biso te na kin, asali biso Airbnb na 10e mois na C José Mampouya. Donc so comme ça na 10e na C au monde a des flat moi bien qui toko go vendre à l'aise si mon go qui est donc merci na José Mampouya na iloko sali biso. Donc Bambote Belé et joyeux anniversaire à ma très chère amie Bibi Emiliane. Donc Bibi Emiliane, joyeux anniversaire à toi, c'est ton jour, ça s'est fait. Et joyeux anniversaire aussi à très cher aimé, chérie Nono, Babi Bater intelligent. C'est quoi bon? Mon long anniversaire là. Le les joyeux anniversaire n'est pas Simboula encore donc joyeux anniversaire. La non ma belle, mais la non ma belle chérie Nono. Mais la non ma belle, botama et l'homme chérie Nono botami donc. Et bien tu vas me la belle. Le faut que dans la bas mini j'ai bien pour faire mais ça moi na mingi le là on anniversaire chérie Nono. Joyeux anniversaire bon joyeux anniversaire chérie Nono. Et quand on tika que libanga chérie Nono les kanga ça moi suka aïe 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 olinga makitoko etala bien yango nde bolingo bolingo fezala mwako ava bobala na fu bolingana makasi yango moni bamama na biso baki kosala bamakiage na kimikolo bavandi baboti bakompa bamoni no sava tokabwana te baki kobala oyo ezaka bobalani apres 6 mois bakabwani yango libala contrat obiende yango mo biso tokana toyebana na biso libala ya cope avoke mbango tya mbongo na kezi fo sala yana cope ngo basekende Ope simba te be so simba te ko te boma ko yo ni woni sika mbango boy ko pe umete dai na kamwa obula trop te obula bien donc Bambote Belé na bana ngungu bana Kingabwa tout en tout cas place Bozali après Nzambe motema Alpha Kapinga Bambote Belé na Angelou Jackie moi c'est kitoko voilà merci beaucoup et sinon là yo boto na kana babanga te ba 4 ans changer tableau mususu ya solo wana to changer pe bilamba oui go ina bilamba te je me sens comment na za ba go de mezala ka eza na te ya na moi za ma pane ba gezwa ya solo to kati nani to banda mususu on se revoit très prochainement bye bye.